demandons immédiatement la présence de l'honorable Fock Mike. Et nous connaissons déjà leur plan. Comme ils ont appelé l'honorable Fock Mike, le lendemain, ils doivent aussi proposer à M. William Yakutumba d'aller à Kinshasa. Nous disons non, 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 ça ne va pas se faire. Nous vous donnons 48 heures que la présence de l'honorable Fock Mike nous revienne ici au Sud Kivu. Nous avons besoin de lui, c'est lui qui nous coordonne pour l'opération. Nalobi boye, nazongela lisusu na lingala. Nalobi boye, ba politicien mikonzi ya Congo oyo ya Kinshasa, oyo bazanzinga na président Faci. Bazo sala musala mabe pona intérêt ya ba Rwandais. Bazo sala misala ya mabe pona intérêt ya Kanambe. Tolobi boye, tolingi honorable Fock Mike azongela biso ba complicité na bango oyo bazo sala, ba politique na bango oyo ya mabe bazo sala ya kobengisa banani ba mikonzi na biso ya ba wazalendo kuna na Kinshasa bakende kosala bango. Demandons immédiatement la présence de l'honorable Fock Mike. Et nous connaissons déjà leur plan. Comme ils ont appelé l'honorable Fock Mike, le lendemain, ils doivent aussi proposer à M. William Yakutumba d'aller à Kinshasa. Nous disons non, 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 ça ne va pas se faire. Nous vous donnons 48 heures que la présence de l'honorable Fock Mike nous revienne ici au Sud Kivu. Nous avons besoin de lui, c'est lui qui nous coordonne pour l'opération. Nalobi boye, nazongela lisusu na lingala. Nalobi boye, ba politicien mikonzi ya Congo oyo ya Kinshasa, oyo bazanzinga na président Faci. Bazo sala musala mabe pona intérêt ya ba Rwandais. Bazo sala misala ya mabe pona intérêt ya Kanambe. Tolobi boye, tolingi honorable Fock Mike azongela biso ba complicité na bango oyo bazo sala, ba politique na bango oyo ya mabe bazo sala ya kobengisa banani ba mikonzi na biso ya ba wazalendo kuna na Kinshasa bakende kosala bango.